nasala pe mwa nzela na mouvement moko ya Jésus de Nias le Pâtre, mais kuna nalataka botine ezanga bakale betu esekaka kiti yumae nakotokiri balakanisaka ke na sayake soka basekaka na yumema nga nakomana na kiboba nayebaka te natitidi te eza te namona te yo zelaka fali biloko makasi fali abetoza bakeza te eza te nasinawa lisekwi na ngai na maboko na yo loba liloba moko ebikisanga ye toujours na système ya chrono ka ndenge na lobaka na bandaka masolo yango na bato ya système ya chrono totambolaka na ndenge ya ngonga donc yebela ngonga fidèles internautes bambote ebele partout nga abino humble servante na bino Magui Bokungu mwana mongo la suprême de la presse babilo keto pete nazaka na chaîne moko na info 16 tuto bougeati toza toujours wana l'émission na bino obolinga mingi sans frontières bon continuer toujours ko s'abonner bo s'abonner bele nandeka ongetoni nandeka makambo itali tout ça le grand caméraman afongola biso naza na artiste musicien Chancel de Garbo Mélode autrement dit Ricardo donc tout comme bangolais on a Ricardo donc voilà bonjour Chancel. Ouais, bonjour Magui Bokungu, la cour suprême de la presse internet. Boni ba santé. Ouais, santé très posée, très calme vraiment talara na pembe na mbora misara. Donc naza vraiment qui tord fort. Donc 1200 Mbora Misana. Mbora Misara. Mbora Misara. Engo l'accent. Mbora Misara. On a eu Mbora mtaeba signification na meza comme momo euta bena. Place euta Mbora e bien. On dit que ko benda pe mana euta bena e pa koko na bino Weransona. Tala iwana na koko donc ya boti papa boti biso bana donc ye koko na biso bena donc yango biso nyonso omola na ye ne baba oui voilà et ça vraiment bien besoin qu'on reconnaître Weransson les rois de l'Afrique Ligue des champions de Weransson ba gros besoin na bino nyonso oui voilà Chancel de Garbo Mélode ouais est-ce que vous pouvez une signification ya kombo na ouais Chancel de Garbo. En fait, Chancel, et ça comme vraiment mes parents m'appellent ça Chancel. Donc, on a Chansard, des Garbo, donc ils ont garçon de bonheur. Mélode et outil na mon mélodie. Et mélodie, tu es bien ça la musique quoi. Et on a mis ça comme moi la mélode. Donc, on va salanga, il va bureau nanga, va te belé comme ba mélodie on a bimi ça, on va appeler ça comme mélode. Ah oui voilà nga pena zananga moto na tembe pona makambo etali tongetone to kapé voix na yo en tout cas toza vraiment na mona ki boye pena na guitare na on déjà c'est bon déjà boni basango ya préambule. Ouais basango ya préambule toza toujours na studio na cuisine tozo lamba vraiment biloko bien au mokili mobimba partout dans le monde entier bazo zela donc match eza bien kalaté bazo déjà préambule kutu déjà single na biso eza déjà na marché donc na biso donc dégâts mokili mobimba donc bazolobela yango na nenga dégâts donc soki pour un téléphone eza na kati ya palais ngoloka ba voice par-ci par-là bato nyonso oyoka chanson donc aza na kiole donc soki ayoki ka je réclame ma femme donc Joe azo réclamer mwasi na ye donc kaka makamba bolingo kaka ya bolingo te mambo etali ndeka yo mozoloba oui voilà ça toujours kaka makambo etali voilà vieux Robert Kizondo na kati ya Paris donc bambo tebele mais Chancel parcours na yo ya artistique otamboli wapi tio comme pas mal de son bon en fait ngai nazala na la palais na travail pe trop na bana ina to ala na orchestre na biso mona Kimbantseke bana Kimbantseke na saluer bino vraiment place bozali Crescendo Mpolo de Lina na saluer pe Gelor Mpolo molakisi titango na yo kité wana na saluer pe Mwanzela
na mouvement mobo ya Jésus de Niance le pâtre mais kuna na latara botine ezanga bakal. Comment botine ezanga bakal comment botine ezanga bakal pour so nyati na mabele boye etika bilembo te. Mais nazasko pa mbora misara miel de son papa possible ablati singa sko botine wana. Mais oyebi ke et pas faire Jésus de Niance pesa izaka kantsaka te ya soka latsaki yo botine ezanga protège na wana peut-être aux arrives ma kokoma vraiment te. Non, loin de là yemo ayebi ayebi qui est chancel de Garbo ayebi parce que ngai na yemba pokuna so ebo yemba te bazote parce que Jésus de Niance c'est un grand chanteur. Oh mukil mumba ba ayebi donc so ebi yemba te so sal test bazote okota mouvement te. Donc ni na kota wana donc c'est que na yeba boulot. Donc à part boulot c'est que ma campé ça qui peut te pour bien bon attends zo kende place mo fo biloko nzoto pesa la po musique alele comment voix na moi ba kista bino nde bo comment lo ba kino ke pa mutu mo a ça que ma bien bokungu et na lobi ba kista wala lo ba ya pe ba tumiso ba simba elo eza fort na vie artistique eza travail atambo a misara ebisa bisongo travail discipline respect donc nyonso wana kaka yango nde pesaka fo ya succès bamaka nyonso oyo toomona lelo ata bango ba Jésus de Niance bamipesa na travail. Mais est-ce que parcours n'a pas Jésus de Niance na et pas miel de son dans le bec miel de son à la tissu botu na mais ko travail na ba mi balé différence c'est ça entre Jésus de Niance et puis na miel de son. En fait au moni ko travail placement ba considérer au sentir au bimisa vraiment les akats nao. Donc et pas miel de son ça vraiment très à l'aise. On me considère donc nabimisa vraiment au nyonso les akats na tout le temps. Donc répétons nyonso zawana album préambule p mukil mombabazo zila ba yo ka chancel de Garbo mélode autrement du Ricardo. Mais je réclame ma femme pe ndongo lobi kizo beta makasi vraiment izo beta ba na baba na banini bien kana YouTube beaucoup meyonga na bi uzala muta ba kapela ba kimbuta ba nini wa muta ba choper wala c'est migolo zo bimara te c'est Nicolas on a parlé. Oui, on a un téléphone ndako voilà. C'est Nicolas a parlé benga kota WhatsApp banini tuna masolo ya je réclame ma femme dégâts. Et ça peut bien aussi ça moi moko ya je réclame ma femme. Je ne sais pas ceux qui ont la capacité à causer biso moi est-ce que nango toyoka ngabino ka sentiment nango ponga na opportunité yoka ngona nte. Ah bon. Chambre c'est kaka salon Betu c'est kaka kiti yumae Nakoto kiri barakanisa kake na sanke Toka basi kaka na yumema Ngana komana na kiboba na ibaka te Jaki katuse balolelo mina mona yo ya suka Sokyo bona yo kango tekende esiko za kokende Tango kozonga mama Poesi deja bakundanga Firme matoto ya igete Okomili wana ngala papi okotisi demande pa ya nzambe Ozozela réponse nzambe soki nakokufa mokolo nini Bolingo emesala babali po nini obwakisa ngai Fufu emesala na bilei ya pamba esimbaka te Mama Clétise soki obona yo Babilo wa boye vraiment dans bantidote de ba forme indirect de Parigo donc bon ba ebi ba secret ba marambo yo donc mbora misara bopé ça litoi. Oui voilà coup de chapeau na miel de son à te sentir vraiment déjà dans les bons c'est que préambule en tout cas possible vraiment beau s'abonner toujours à la chaîne Nabino Info 16 bon continuer vraiment qu'on s'abonner vraiment et ça la bien mais n'habiter na préambule donc besoin considérer pas miel de son aussi pour opportunité il y a ko changer ou bien ko ça un peu ba vocal moko il y a bien na
Ouais, natie ba vocal ezali na kati ya préambule. Donc partout dans le monde entier bozela vraiment boyoka musala kitoko esalami na kati ya préambule. Donc match est vraiment bien. Oui, Chancel na parcours na yo na vie na yo artistique. Idole na yo hein artiste ou apesa vraiment elengi wana vraiment ya kosala musique ezanani. En tout cas, vraiment, il faut tant encore 2 personnes, 3 personnes, vraiment, il faut azala kaka mutumo encore. Vraiment, ça vraiment choix à maintenant. Bon, basé belé, au moins tout nani. Musique est vaste. Banda ba père na biso ba grand calé. Pour Morami Saraza descendant. Donc biso veto ba descendant. Morami Saraza folle ba bien azad descendant. Il y a le roi de la forêt pour la mise la forêt. Voilà. Il y a qu'une question remenée, il y a vieux rochero. Donc, Morami Saraza descendant vraiment, il y a musique qui wana banda kala, banda ba grand calé. Donc, ni mon rappé, nasa vraiment idole la musique qui wana. Il y a autant à mutumoro bon, na oka musique ya, na oka musique, na oka ba vie na ba Jean Coupal. Nanga lingi autant aka idole non moko. En tout cas, vraiment, fidèles internautes, en tout cas, Chancel, il faut attendre à kaka. Ata baza 15, ba idole na yo. Mais ngaza besoin au corps misaka moko en esprit. Bon idole nangeza Morami Sara miel de sang. Ah non. On autriché, on se le a vraiment autriché. T'es la triché t'es. Idole nangeza eza Morami Sara miel de sang. À part hier na yoka bonne musique, muto nyonso ça la musique a kitoko na yoka raé. Nana lingaka autant à combo pour ba tebe ba sa musique a bien. Tozana ba Fabregas ba Héritier Watanabe tout mon appé tade de motiki kuna pas obunda et puis il y a le BBP animateur donc bana mingi ya wenye musique à maison mais ba on ba to sala honneur ya musique na biso ya mboka mission nini vraiment au vendre rapé aux hommes méditer bana banzembo na ye ouais na méditer mingi musique ya kala musique ba so kolela ngoye soso ekolela bandoki bazongi ndako sima ya mwangonga tongo ekotanaka ondeko ya makambo basusu na bisengo basusu na mawa vous comprenez mais Chancel nakolanda vraiment oza un bon chanteur oyimba bien pourquoi on s'est décidé qu'à koké pas miel de son pour la minute d'orchestre mine les belé. Et puis il y a des jeunes peu le colabino tant tout le monde a Héritier Watanabe tout le monde a qui donc c'est bon Fabregas et pourquoi pas qui n'est pas taille pas ouais ensemble le roi de la forêt pour wabi ouais musique à maison mais on qui tala donc il y a monde quoi pourquoi on préférait kaka miel de son ou a bandi carrière naïe donc il y a yemoko sika voilà quoi azan espèce ma casté a outil na ouais musique à maison mais est-ce que au azaki musicien simple maintenant a comme leader. Pourquoi Koké n'est pas validé au Basel déjà trop que Koké n'est pas miel de son. Ouais en fait musique à Congo et ça on soutenait to bando kanselango au faut betara pas mutu moro boy pour bima musique à Congo ils ont pris sa chance pas batu nyonso donc naza pas mutu moro azo pianga chance donc faut nazala wana donc nazo envier na ngate de gauche à droite ba orchestre ozo tanga wana pour musique à Congo équipé la ngote. Mais miel de son apparemment leader Nabino a vraiment tellement strict. Depuis que nous musique à maison, mais dans mon zone barrière, est-ce que barrière wana yango pe azo tenir pas la bonne mission. Bon, barrière ezali, barrière ezara mingi na musala. Donc ya lingaka ba soldat. Ba marion so ba marion dans ba mi pesa na boulot. Donc sozo misa, ozo sa musala na bien, boza bien. Mais na minute on ndenge ba mission so ba mission ba album na bango mission ni on na minute pena les abeilles de 1200 o boko ba kino na minute orchestre vraiment to beta na nzoto na nzoto bondi makape bato exact non c'est pas possible oui bi ingratitude eza ba mission pourquoi tes ingratitude exact na mona te yo zela hein fali biloko makasi fali abeto so ba kezate exact yo zela pesa biso chance dans quelques mois oyoka voilà ngaza posa eloko ele baponga voilà lingaka moi nse mon abi ki ya bino ezaka moko wana bo préambule na bo mission te peut-être ça bien te bo beta ba ni na préambule bien o beta tele moi faire épée pour taper kuna
je ne sais pas ça ya shona yo hein soko ngo betaka miel de sang bien lo moko ya wengi musique maison mère voilà beta solo moko ruma moko ya wengi musique maison mère non yemba nzembo koko nzembo koko oui nzembo et ça là pour la maman Claudine Kinoa Ligue des champions de Wiranson vieux Robert Kizonda Ligue des champions neuf elle Paris donc et ça a beaucoup plaisir quoi nasinawa lisekwi na ngai na maboko na yo loba liloba moko ebikisa ngai Fani image etikala na bongo na ngai kaka ya mushare ozalaki kopepanga ntango komasuwa ebetaki loseba etiki bolingo na biso ekomi na lake aron kaka yo nde moto esangisaka bato sala nango bila bongo oyeba kote oleka olamu combien bakota koma olamu mingi batika mokili mpona kaka yo nde bateyaki biso liloba ya nzambe kaka yo nde bateyaki biso na baparent bolingo ebote ekweya baproblème olamu osalinga mabe onyokoli ngai olanisusi na motema nanga mana nakomi ndeko ya monyokoli mawananga magi mawana ngai babonheur ya l'amour ezalaka kaka les fêtes mona ngai kamwa mona ndenge transformé nga vieillard. Merci vraiment. Ah, Zalinga vraiment bien, vraiment, en tout cas vraiment. Coup de chapeau, chancel. Les lots pas mal de son, les torons mon akeba musicien, nous sommes comment qu'on a orchestre minene. Soit disons que non, bah musicien va foutre maraté, je sais pas. Il n'est pas miel de son, bosa qu'on s'en sortir comment? Ouais, pas miel de son. Donc match ça bien. T'as l'album mais ça tient à marcher mais. Là si au monde en bonne santé. Voilà. Maman c'est ça bien. Tout va bien. Mais bah production peso ça là. Ouais, la production ça là. La production zozala tout qui va idiofa to beti ba concert na ba kasavubu banjili ba mambo ebele dans la production ça vraiment belé kutu tozo banda déjà ba répétition na biso na siège na biso tozo ki espace Bilembo avenue Victoire 64 direction Chaba donc à partir à lobby mercredi déjà chaque mercredi lundi toza na lundi mercredi espace Bilembo ouais lobby vraiment tout ça fort aux ala sur le terrain et ça répétition il y a liboso mais en fait la victoire on les a répété besoin vraiment toko assister vraiment je sais pas au poni au ça la carrière on a miel de sang oh c'est le ayembaka santa toko tombe lelo au préféré miel de sang to éviter pour bino ba jeune besoin ma comme belé beaucoup mo linga et ça musique moi car moi parler la minute ceux qui va solliciter on orchestre au CD to CD. Ah rien. Bazanga nzoko teli kwa likelele. Adage na biso dans story bien moi. Lelo yo bagotsela yo $100,000 boma magi. To boma moramisara. To boma firme mantoto ya mama iget to boma antidote de ba forme. Après wana. O atirara Yesu. So na eto bien. Donc bas sentiment mon kilo et ça non important mais ça on a soukaté. Oui les abeilles de miel de son ngana mituna les abeilles et pourquoi miel de son après ka combo ya orchestre les abeilles pour abonotina bino bo ataka banane jusqu'à là tu comprendre. Bon les abeilles et ça nabi ki webi abeille na lingala za nzoi donc nzoi ya pikara mutus. Peut-être na nzete mo boza quelque part banzo ibasali ndaku na bango bavana na bango à l'aise mais yo zwaka libanga bamba tango epanza bango basani
Dekat biso pikaka ba o batumbola biso oh meka ta tout eto so ye grave vraiment na vuluba non nzo ya bimisa neti nga melody boy na bimisita na chubi Melody voilà, mail de son toujours babi mail de son coup de chapeau. Bon s'abonner toujours na Info 16, bon s'abonner vraiment trop peu ça chance na ba artiste musicien biso en tout cas photo banavement ko son artiste musicien so za ka bien bo aider bango na habité souhait na ozani na carrière na ozo sala. Souhait na ozani pour mtu aza ba projet na bango asala studio na ye akoma ko sala ba comment ça je sais pas le projet na ozani. Bon nga projet nanga ezalaka na sa musique ya bien mukile découvrir nga ndenge mbora misara a faire découvrir nga na mukili elo nazala na posa yango wana. Bon si qu'on a mis so bato ba Orlando ça na bato peut-être ba besoin pour ko aider yo ba besoin pe na bi ki oza ba fan na ba ça partout dans le monde faut numéro contact ouais to comme na sentina ko yemba to peut-être ko bo santé numéro contact. Ouais numéro na contact ezali plus 243 89 11 37 263 plus 243 89 11 37 263 donc voilà vraiment numéro nanga soko bengi mbamo ozwinga to sololi sans pour sa dédicace banga nanga lesinga sko bele sili banga nanga na ibité Chancel Magi Bokungu la suprême de la presse azuli banga te na préambule Magi Bokungu na biso bilo ezana na moto na silité donc ozwango ouais ils obligé tala yo cour suprême de la presse donc faut soit moi c'est mongala bala moi c'est mongala kalenya lotela oui Chancel au ça veut pas dédicace non lingato suka na non préféré vraiment Chancel to suka kaka na koyemba ole to suka na ma dédicace un gros bisou na Chitos Mboke Lengi babi mon vieux père son à Paris ya Uli Pezen de Paris ya Uli Pezen na yo kate ya Uli Pezen so ningi moi singana que système mais ça ngape bien voilà quoi. Chitos Mboke Lengi babi Mboke comme Lengi bo sa to bebe trato na Mboke ça bien ambassadeur mo singa na kata Suisse babi vient nango changer vient nanga bo change marambo etali ongetone te vient nanga vieux Robert Kiziondo Ligue des champions de Wiranson na ninga bino fort voilà. Chancel payé yo angetone mo ba dédicace to angetone 2019 abi liste comme illimité Chancel ouais na bi c'est no mona ba ba Nasha Mambimbi ya Dadi Balela Gloria Mvwemba Ordilon code postal firmé mantoto ya mama Igete Antidos de Baforme Karel Bilombo Fashion Bijou Nyekongo Pepe Fundu Ntilakanda Alphonse ya mama Véronique Ndoya koko na ngai wana bena oncle ya zana kati ya Hollande quoi na saluer bino nyonso bolinga ngai Chancel de Garbo bolinga mbora misara bolinga les abeilles na bino yeyo Georges Rossidis Yorgak Achète Balonga garçon lyonnais Darnel Mointote le plus beau d'MC so na keguna na ngola na omona Seroti Bompema les bourgeois Boss Miraoto il y a eu un vraiment na lelibino fort penalinga bino. Oui voilà on rappelle maman Angola Glody Kanza ma cousine perso Glody et pourquoi pas ba gros bisous na petit frère Nangai Chris Ange Bouchon de Liège na Brazzaville voilà pena makila nanga vraiment pourquoi pas na yemoko José Tudi na Beauvais babi moi na Paris ya solo lingi olata ba prêt à porter à bien en cas vraiment que hésiter José Otudi na Beauvais babi ciseaux d'or comme bayunga mo kon Espagne babi en Espagne mutazate kaka comme bayunga na bosanité fisto malula immorta na Suisse pourquoi pas na yemoko ya uli musheni babi le véritable code mboka vie malgré na bois que le ba image mais na mo anet vient na nga donc ya uli musheni babi véritable code mboka zalaka moko na Paris donc voilà c'est un peu ça toujours continuer toujours na moi ba mélodie à bien tous ces missions la mélodie na bisa bien et ça plaisir na bino nyonso abonné na biso yo peut nous s'abonner en tout cas vraiment beau s'abonner na Info 16
ya boza la kana info 16 et pourquoi pas la moto na yemoko 16 mm. Frère Richard Madeka, le grand caméraman Babi Aaron, le gros caméraman Noah Boga, ouais, au benal la vague image dans système a bien ongetonninga le système moko, donc voilà. Toki mate toza kaka donc ongetonninga no bo sentir que non ongetonninga la suprême de la presse mwana mongo Babi le keto pété au bali mongo OK lenga mokili, voilà vieux Robert Kizende voilà hein, toi tu na chancel quoi. Logique eza bombute dodo peneno azanani okomiti na niveau ko angalanga na misone obomina machette dodo pe bakobomona machette la loi d'Italien singananga ya loketo akeye bon samaritain nanga lelo bongwani asasolingi opomanga lisusuma Gloria Mvwemba babotoli na costume botikelanga ta mouchoir mpona talaka ngo ata tokosolola te eza nango bafere moto akoki kokufa po mosusu abotamanga na yo tokabwana banda nanga zwelele